Hyper contente de vous présenter cette émission. Chers amis, salut chez vous et bienvenue. En tout cas, merci beaucoup à ces nouveaux numéros de cette émission. Voilà, l'émission Tomanzo, vous le savez tous, que c'est l'émission que nous présentons ensemble avec Maman Israël La Joie. Donc moi, Betty Masserou, la présentatrice de cette émission, et Maman Israël La Joie, Oyo Azali, Maman Oyo Atretaka, Naba Vivifion. Maman Oyo, Maman Israël La Joie, Maman Yabana Nibali, Nabasi Nabangu. Alors, Lélo, on a un nouveau sujet, hein, on va déposer dans la de partout. Nous allons parler sur le rapport sexuel. Comment on ça le rapport sexuel? Ndengeni basa la rapport sexuel. En autre sinon, mota la ndengeni basa la rapport sexuel. Maman Israël La Joie est pour y disabino pour la bande ko yo, pour ça n'a pas problème na ba chombo na dino. Yo ko chombo na yo fonctionner sous bien té. Yo endurance et si là yo za la sous force, et ça souté. Faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, et zo lia chombo na yo, et zo tungisa yo. Okoki ko sala ndengeni. Alors, solution et zoama déjà bandaka. Peut-être que vous avez dit bah oh déjà bah yebi bravo na bango, mais bah on a bah éviter bomona boyeba solution exactement moi Israël La Joie na centre de Manzoto na avenue Boma numéro 11 na commune ya Banda Bisengo, référence à Richibangu na Wenzi ya Baluba ou carrément au bien Maman Israël La Joie na numéro ça affiché plus 243 89 94 42 825. Voilà, nous sommes déjà avec Maman Israël La Joie à qui j'ai dit bonjour maman. Bonjour Betty Masserou. Bonne santé maman. Langolo nzambe. Lelo toyeli bana ya na yo ya mibali, bana na yo ya basi, ba passion na yo oyo tritaka ya monde entier, un nouveau sujet. Tokotana na mosilo ya sujet ya lelo maman. Fongola ya mona tikelo na temps. Lolenge nini oyo mwana mobala koki kosala rapport sexuel ezala malamu chombo na ye ezala malamu sans problème. Merci beaucoup. Nzambe yazwa lokumu na kembo. Rapport sexuel basala kayango boye. Ya liboso moral na yo esengele ezala malamu. Moral na yo ezala na kimia. Rapport sexuel base préparaka. Base préparaka pona kosala yango. Avant ça le rapport sexuel, il faut se préparer. Oyeba soki oza bien nakati nzoto liboso ya mwasi. Donc oza ndenge nini? Est-ce que force sexuelle ezali? Est-ce que oza éjaculation précoce? Est-ce qu'on a il faut se préparer. Et puis faut yeba est-ce que oza propre? Ndenge bana mibali mususu bakataka ba poil na bango te. Mutu na mutu azana solo ya mapeka na ye. Mapeka bapuali oyo ezalaka na se ya mapeka epesaka solo ya mapeka. Bato mosusu epesaka solo ya ngai, bato mosusu epesaka solo ya kopola. Eza kaka ndenge moko na soso, masala ya soso epesaka solo. Eza ndenge moko na bapuali ya se ya mapeka na bapuali oyo ezalaka na se na chombo. Il faut kolongola yango, olongoli yango se raser malamu. Esengeli pe oyeba ke tango kotaki wese tango pangusaki na papier hygiénique est-ce que landisaki mwa mai baninga bakoma kosomba lingette ozomona parce que zalaki soki akoti toilette apangusi na papier hygiénique aye kolandisa mai fois quand même na mwa savon po sinon te akotikala na solo. Alors ndenge sikoyo méthode ezo changer évolution eza makasi na mokili balingette ebima e balingette ezali mpona basi na mibali ntango okotaki wese opangusaki zwa susu sikoyo lingette wana omipangusa propre osasire ke okomi déjà propre parce que soki osali makambo ya ndenge wana te okei na bapoile pona kosala rapport sexuel na mwasi na yo mwasi akoki kozala na posa ya kofiba chombo na yo. Soki mwasi alinga afiba chombo yo oza propre te akoyoka yo solo ya nini oyo ya bapoali wana bamosusu epesaka solo ya ngai bamosusu solo ya kopola. Alors tango akoyoka solo wana akozala lese te akozala démoralisé. Soki mwasi ayoki solo ya ndenge akomi mal à l'aise, azama à l'aise na solo ya mwasi oyo na solo ya mobali oyo akendaki na toilette amipangusaki malamu te. Soki mwasi alinga fibo chombo akoyoka solo.
yango wana tosengi na mibali nyonso esengeli koyeba ko se préparer très bien avant osala rapport sexuel. Basalaka rapport sexuel na ya kokanga na elongi ya kokangama te, basalaka ngo na kanda te, oza na baproblème na mutu te. Préparer moral na yo malamu avosala rapport sexuel na mwasi na yo, zala gentil. Ntango oza gentil, gentillesse na yo wana likolo mwasi na yo mpe kopesa mwasi no posa po te bosala na ye rapport sexuel na bino na kimia. Esengeli kosasire lisusu na force ya chombo na yo. Surtout ça. Force efo ezala soki force eza te okonyokola moninga na caresse epi atikali na posa. Ntango akotikala na posa parce que chombo no etelemaki te ekotaki te osali ye eloko te, otike kala baposa ndenge. Ntango otike na baposa ndenge akokende akosala infidélité. Akosala infidélité yango wana tozosenga na mobali nyonso esengeli sexe na yo ezala très bien. Sexe ifo ezala etelema. Omonde sexe etelemi eza ya kokuba tala pe oyo pe eza ya kotelema. Sexe oyo etelemaka, chombo etelemaka yango nde ekotaka. Oyo etelemaka te yango ekotaka te. Ekotaka te, oyo ekotaka tatusandela tokotina maboko ebima. Alors chombo fwe etelema, soki chombo etelemi malamu nde osali mwasi na yo. Kote ba caresse na yo moyengami apesa yo nakoki kopesa lelo te na opesa bino makambo mayele ya rapport ya ba caresse na émission mosusu ozoyoka lelo na émission oyo ya lelo napesi yo mayele ya te esengeli ozala na bopikiliki bwa chombo bopikiliki bwa nzoto po te osala rapport sexuel na yo malamu. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, maman Israël Aljoa. En tout cas, je pense que papa peut comprendre très bien les mamans lobby. Ndengeni beaucoup pour ça là, rapport sexuel na yo, rapport sexuel à la kitoko. Alors maman lobby makambia propreté, pour ébélé à mibalité, côté on a vraiment pour négliger rien. Alors ce aussi c'est côté propreté. Rassurez-vous, oui ma maman, voilà. Mais et là pour opérer au bébé, c'était ma casse maman côté lobby. Bana mibali bazala vraiment se rassurer que chombo na bango eza en forme, eza en bon état, eza vraiment makasi. Faut eza ba papa mususu o ba chombo na bango lelo akozo bonga mana ya za na e propre abongisi ba kaleson ni mamo lo ba sous-vêtement na nyonso abongisi a se raser tout mais côté a chombo ezotelema te côté a chombo azane kaka fute azo fute na air nyonso azo koma na te donc ye côté on a se pesa na maman te maman za la milelo na milelo maman koko yebisa ba papa modèle wana bon ba papa modèle wana bazo kosala effort ya ko se faire soigner mais bazo kutana na traitement ya malamu te. Voilà. Napesaka kaka conseil na mwana mobali nyonso oza ko se retrouver na problème ya modèle oyo omoni numéro na ngai yango ndenge ezali affiché na télévision na 00243 89 94 42 827 sengeli kobenganga kongana ko soigner yo na banzete te na ko soigner yo pe na ba produits chimiques te ko banzete na ba produits chimiques simbaka te au contraire kenda kutu koboma chombo ngai na ko soigner yo na ba vivifiant. Bon soko za sur place na Kinshasa ngai moko en tant que maman ngai moko na kosoanyo na kobongiso chombo na yo ngai moko na kobongiso ango manuellement oyoki na kobongisa yo pona mwasi na yo pona ba rapport sexuel na yo ata kobopesa ka ngai kongo te tango botaka bobosa na kanyonso ata na journée de la femme nana tindelo ata imité bongo na bonane ata suwe ya pamba na kama wakaenga kimama na ngai bana mibali bolimbisa ngai ba ko pesa mama cadeau mama Israël passe au cadeau vraiment ka ezo ka musanga likambo munene boye likambo rapport sexuel esengeli ozala na chombo ata ozanga kimiso ozaka miso te me kozanga chombo te parce que wazanga ka chombo abala ka te zangelo ko mususu kozanga chombo te. Alors okomona ke soko za si place na Kinshasa malamu ya koluka ngai
na avenue Boma numéro 11 na Bandali soko za na Congo RDC na Kinshasa. Okomona nga na avenue Boma numéro 11 na Bandali bisengo arrêt Chibango. Donc na vanda kana wenza baluba mutu nyonso yebi wenza baluba malgré zolongwa kalate bazolongola ngo baya kochango na ngambo wana kuna yaka mabaya parce que bazosala makadama munene kuna po embouteillage koma makasi na Prince Kasavubu na kokende na kitambo pona kokende na magasin embouteillage sikoyo yango na bazosala nzela elongwa na wenza baluba boy eye koti mbala moko na avenue nanga avenue Boma ale nzela ngwekei na Ipen ikozala nzela mukuse yosisa bambouteillage. Alors nanga na vanda kawana na wenza baluba wana donc soko zo apa nanga okiti na Chibango tangu yo kiti na Chibango koti mbala moko na wenza baluba okoya na avenue Boma numéro 11 okoya kokutanga mama Israël Ajoa oza komona nga face à face ezate lokola muto asalaka aspirine omona kata yete o asala no vagine omona kaite menga mutu nasala po pikiliki telemisa kubisa lendisa vimbisa kolisa umela énergie konzo na vibration bo pikiliki démarrer na pour bukanda ngai yo naza envie tango ye okokuta ngai moko mama na yo na kobongisa yo na bongiso nzoto na yo na semboli yango na telemisi yango na kubisi yo yango okomi mobali ya solo parce que mama oyo abongisaka mibali ezali ngai mama oyo nzamba tindela bino nzamba kelanga na don ya guérison asalanga ngolu ya kobongisa bino mibali na grâce na zaka nango ya kobongisa bino vraiment soko za na Kinshasa malamu yaka kolukanga na ndako avenue Boma numéro 11 Bandali bisengo arrêt Chibango okita na arrêt Chibango bino pe batu na soigna bozalaka musika bomona ngai nanu te ngai pe na mona nanu bino te mukolo koya na Kinshasa sala to ya komona nga muto asala aspirine oyebi omona ye wa asala kinini mesele kinini oso mona ye wa asala chloroquine omona ye mengai mero asala bopikiliki pulu bukanda oye pesa kachombo kanda nazali voilà ozomo nazali awa nasalela bino kolisa chombo mamo akolisa kango nasalela bino kolisa na vimbisa nasalela bino pe lendisa na kubisa lendisa elende ekubi chombo ekubi lokola libaya tangu yo koti na kati ya mwasi na yo azo sentir peza ke bakoti eloko eza na nzoto po eza na babiloko mususu okokotisa mwasi boye mwasi azoyoka teke eloko eza na kati azo sentir eloko teke eza na kati po na nini po tangu mususu eza muke mukuse tangu mususu eza kolemba pete faiblesse sexuelle. C'est pourquoi tangu yo atako na soigna yo zaka musika obika muko mususu oya awa oya kolandela chombo balandela ka chombo très bien avec les produits vivifiants banzete te ba produits chimiques te bomeli banzete belé bobiki te ba chombo kufi baby et beli maladie biabia bomeli ba stimulant ba produits chimiques boeti et simbite et beli si ba to ba chombo ba maladie biabia mutoko kisina no 45 ans te maza déjà na biabia ko bota ma c'est normal po ba bota makanango ezaka mwana mobali abotami après une fille to abotami mwana liboso lene to mwana mobali abotami na katikati ya basi biabia na yeza normal parce que ça na des hormones il faut que soigner mais okomona mutu mususu boye aza abotami après un garçon fois à la 100% homme ye kuna biabia moyen te toko yeba eloko nini esali yo biabia wana ekoki kozala obelaka to kutana ba problème moko émotionnel ba problème ya ba déception donc toko na koyeba biabia wana utimi wapi parce que biabia za maladie ekondisaka chombo mais biabia naturel pe ezalaka biabia naturel ezalaka ebandaka na âge ya 45 ans
à partir à 45 ans soki chomba mbale bandi kokonda problème ezate po misise ezolemba mais esengeli ko éviter kotika yango ekoma bongo traitement ya kokubisa yango kolendisa yango ezali po te tango onakubisi yango na lendisi yango okomona ke okokoma chombo na yo ekozala malamu tina kimubange. Voilà. En tout cas, merci maman Israël la joie. Mais ça, comment maman a tourné une question. Il y a beaucoup de émission répondre au pénal de bakawana. Alors bien chombo na et comment un problème ils a rassou ma cité et comment on lemba pour asali na problème il y a maladie il y a diabète et puis ba misola sala ya makasi vu ko télémané ba ba libanda ba liba kayu na makasi kala kwa zombongo ebele ya odonga ba imeme na Congo. Donc ba maladie koma ebele na nzoto elembisa chombo na donc et ko kali susu te chombo koma na ngo pete force za ali susu te. Alors bato ko bazana bakawa na mama o chombo na bango eza biabia te eza peut-être ba hormone donc le bité mais maladie moko neti ba diabète ba msusu pesa la hormone infection ba tension ndé et comme ils ont une petite prose ya ko bebisa chombo ko bebisa bato bazana bakawa na ndé bon bato ya bakawa na bango nyonso bakoma na ba panne sèche ba mususu pré-impuissance sexuelle. Alors bakanyo so wana moko na moko zali mwana mobali esengeli osala effort ya kozala na kubisa oya kozwa kubisa lendisa telemisa bon na bakalo ya mutu aza na diabète na nzoto soko za sur place awa yoko ya natala niveau ya ba rayon na kati ya ba veine na ya chombo po mutu ya diabète tango makilani ezotambola na ba veine ba rayon etikalaka ke tondi na kati ya veine alors circulation sanguine ekomi difficile or ke chombo eza na besoin ya mai mupepe na makila na kati pote e vivre mais sikoyo mai na makila na mupepe eza okota na chombo eza okota na ba cycle na kati ezolembisa epi ntango ba rayon wana ya cycle etondi ale etangi musisa alo makile ezokende kokoma lisusu na chombo te chombo ezolia te alo ebandi kolemba ebandi pe kokonda mutu ya ndenge wana okomela banzete te okomela pe ba produit chimique te parce que okomi nyokola yo moko okobela na ba cardiaque pona nini tango yo okomela ba stimulant wana oleke misise efongwami te ese lokola kovimba mwa muke na kati esali élastique yo lobi oyo osali rapport sexuel. Attention otango ba élastique ya misisa na oyo ya chombo ekolemba vraiment moye chombo etelema lisusu malamu ekozala te po misisa élastique na yango elelembi eloko tokosala eza nini eloko ngai nde na kosala po ngai nde mutu nazaka na mayele ya koswanye mutu azali diabétique na soignaka chombo ya diabétique po diabétique nyonso na mutu malade ya tension nyonso aza na kisi moko te bikisaka chombo ne ata dépenser ndenge mais nga siko na soignaka bango ndenge na soignaka bino ndenge na sokolaka bino pancréas na sokoli na misisa ekomi propre comme ça pancréas banda kotinda tango motema ezotinda makila ezotambola na kati na misisa na yo makila moko ya propre eza ta na ba rayon te etango ezotambola bongo eza deja na kisi ya bopikiliki na kati misisa na yo ezokoma ezokoma makasi okomona kokokoma malamu siko baoyo bazaka souplesse na Kinshasa bazaka bien mpona na masaka bango baoyo ya musika bazwaka pe guérison toujours bamona ngai te me natindaka nde biloko mais oyo aza sur place aza na makoki ya komona nga naza na susi nini ya komase ye kobongisa ye koklase misisa na ye na koklase yango parce que nga nayebi oyebi basorte ya misisa na kati ya chombo ezaka différent nga nayebi esika musisa oyo euti na ndenge ekei place esukeli place ekomeli nayebaka mpo nazaka na expérience na kotala misisa nayeba wapi misisa eza bouché kobanga te naza na bapareil te eswaka te esalaka pasi te eza lokola te bapareil oyo bakenda kokotisa bino bachombo ezoboma bino bachombo
bamosusu oyo bake kosala bango examen na baéchographie nzambe ngai nazokamwa ngai moko mama na bino natalaka tiombo soki natali tiombo nasi nayebi makambo nango nyonso ate ezali na hernie ate ezali na prostate ate ezali misisa ya kokauka ate ezali misisa boucher ate nakoyeba to misisa ekondi to eza te nayebaka mbala moko kaka ndenge natali yango ndenge nasimbi yango nayebi deja makambo nango nyonso bongo bambongo bino kodepensaka $120 basalo examen ya tiombo mpe bakopesa yo résultat lokuta omona résultat neza nango bongo te ya lokuta badi kokosa bato barésultat alors ntango sikoyo nakotala tiombo na yo namoni yango bien nakoyeba mbala moko bakisi na yo nakoyeba dose mais wana mama question moyengaka ndenge oloba wana moto ya modele wana ale akozomanda traitement akosala rapport sexuel te koza bato mosusu omona otenakenaka place moko kozwa traitement ya tiombo bazopekisanga nasala rapport sexuel na mwasi nayebi te mama moto aza na maladi ntango ozolandela ye yo moko ozopesa bakisi azolanda traitement na ye pendant traitement est ce que aza na moko kosala rapport sexuel soki tiombo etelemi tiombo eza na vie normale lokola motu nyonso ndenge azalaka eza lokola motu azobela mais akoki aza na droit quand même ya kotambola soki aza kosesentire makasi na nzoto bon moto aza soki ra traitement tiombo na ye etelemi ezoka posa moyen te akosala na ye ça ne pose pas de problème neti epa nange eza bavivifiant baoyo basalaka bango te oyo kosala te okosala te nayebi te me ngai eza kaka vie normale ya tiombo eza na vie nango moko normale ekosala soki eyoki posa kotelemi etelemi eyoki posa kosala rapport sexuel ekosala nango mponga na vivifiaka yango napesaka yango kaka vie na makasi nango alors ndenge na bande koloba yo moto ozali na baproblème ndenge wana basipe na bamungu ya batension na nzoto ntango nakotala misisano nakoklase yango nakoyeba nini mosisani oyebi bamisisa bana mibali na tiombo bamisisa edeplasaka mingi tala lokwa tiombo oyo eza so na mosisa te po liboso edeplasaki mpe eliamiliami nyonso eye kosila mpona nini esalaka bongo soki tiombo ya mwana mobali eza faible ebeli maladi oyo ya biabia ozomona tiombo misuni nango na kati ekoki koliama soki misuni ya tiombo ebandi koliama deja na kati ya tiombo na yo ekopesa déséquilibre na misisa oyo ekangamaki na misuni ya nzoto ya tiombo alors misisa ekomi kotepatepa moyen telema sur place mpona koliesa tiombo eza te nga sikoyo nakosala nini nakopesa yo suppositoire tiombo wana okobaka yango na tiombo te me okobaka yango na anis mpona nini po ekende kobotisa misuni na tiombo eza lokola dakin soki pote eleki libulu batiaka nini batiaka pota na dake mpo mosuni ebota papa nga natindi okende kokotisa dake na tiombo na ngai Israel ajoi ngai moko napesi kaka exemple na nga nasala nde suppositoire tiombo oyo ekobotisa misisa na tiombo ntango ozobaka yango nde na anis alors ntango sikoyo tiombo ebandi kovimba ndenge wana musisa moko na moko ekimaki ezongi na esika nango ebandi koliesa lisusu tiombo ekomi vivifie ezwi vie. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, c'est par ici que nous mettons un point final à ce sujet. J'ose pas que Bande Rolandi se comprendre très bien. Alors, Bakisi Ezaï, Bakisi Wana, maman le Bakisa, vivifiant. Et ça, on a inconvénient mon côté. Et ça, Banzete, et ça, on a stimulant, et ça, vivifiant. Donc, maman Israël a joué Bande Rolandi, na ba émission de Ngaloba. Azali Munganga oza servante de l'Éternel et puis a traité par révélation divine. Alors, batumio so basoka traitement ba chombo ata mon côté azala déçu. Alors yo oza kolanda biso chombo na yo
papa kotika ko ekufaki ata pe ekufaki c'est possible na bavivifia maman Israël la joie ezonga lisusu na bomo donc tokomi déjà na suka émission merci na bandeko na biso na kotoka bwana mpona lelo vraiment merci mingi bandeko nyonso balandi émission partager numéro ezali 00243 89 94 42 825 adresse ezali avenue Boma numéro 11 Bandal Bisengo arrêt Chibango okoti na weze ya baluba bon kabela baninga émission nzambe ayebi eloko ya kokabela yo soko pesi kaka moninga émission nzambe na lola ayebi eloko kopesa parce que musala moko na moko ya nzambe ezalaka na salaire nango surtout yo moto oza na mitungisi mikakatano ozozwa solution te tindela baninga émission oyo bazwa solution oyo mpe nzambe apesa solution na baproblème na yo amen merci maman Israël Ajourika merci à l'ingénieur Davou Mobama Libanga TV Canal Futur News et la joie télévision merci beaucoup merci pour la chaîne partenaire Oyonso en tout cas à lundi émission Oyonde maman le niveau partager en gros partout nous avons un problème ya chombo partager l'émission Oyonde pas de solution abenga maman Israël la joie aya rapidement à la Mondal Bisengo na venu comme numéro 11 avec Chibangu référence au Diabaluba numéros affichés au 089 94 42 825 les numéros à maman Israël la joie anytime dans le Barazana Free. Alors merci beaucoup, on se retrouve à la semaine prochaine, au revoir, que Dieu vous bénisse, bye.